internautes, de personnes qui nous suivent partout dans le monde, chers patriotes, bonjour. On est toujours là sur notre chaîne Bobby's Officiel TV. Sur une nouvelle page, nous allons parler sur le désordre et le déconfinement. Affaire désordre et déconfinement à Kinshasa. Vraiment, ça nous inquiète beaucoup. Le chef de l'État a déconfiné la ville de Kinshasa le 22 juillet. C'était à 0 heure, on a déconfiné. Et tout le monde qui de partout, à Kinshasa, des ambiances, affaires et ambiances, le 22 kaka na minute, on a ordre et déconfinement dans la ville de Kinshasa. Tout le monde a fait des ordres, en tout cas, bonne année pour ça. Babanda ko fêté banda le 22, c'était un certain mardi. Si dimanche ba fêta en tout cas na baba to tout temps. Donc biso mtozo le kana bato bazana ba koye bana te biso mtozo ndemo ko. Kota ba wenze kutu to lobate. Na kati ba transport ba esprit de vie ba bus nyonso zongi plein ya kosakana te. Zwa siko ya embouteillage. Chef de l'État Lobaki, tant à déconfiné le billet, nous devons respecter à faire la cache-nez. Mais à Kinshasa, ils ont le contraire des choses. Cache-nez à Kinshasa, et ils ont le béla tout de l'autre. Ils ont le massanga avec des ordres, troubles, des ordres, na ba parti nyonso. On ne sait pas, Mukonzamboka a pesaki ordre, il y a ba domina massanga des ordres, fête ils à la lokola na bonne année Tony. La grande surprise, avant-hier, chef de l'État a passé ordre à Lobby que ni tout camion soit circuler dans le monde normal, bateau a DDDD na ban, bateau a masanga na terrasse, base dans la cache-nez. Sauf que dans la cache-nez, la police est pour s'en charger na yo. Au foot amende il y a 25 000 francs congolais. Est-ce que Mukonzamboka a raisonné madame? Déjà de le départ, quand il y a cela qui levait à déconfinement à Kinshasa, il fallait que ça va ordre. Na batunyoso, vous en avez caché, le transport est normal, mais vous continuez toujours à lire ou à aller au Kobaki Nango, il y a 2, il y a la transport, na babar 1 mètre. Mukonzamboka a pessimé sur un ordre, on a mis sur tes siko avant-hier, mais Mukonzamboka a zoluba. Bato la système de biso ya kala sinon tozoki les sous kozonga na kati ya déconfiné ya confinement to éviter Mukonzamboka resonaki malamu alobaki na biso bien te o eza ko créer désordre bongo siko soki denga lobi na la police e bana ko kanga na kati ya baba bato bo tia kashinete akutani na ba moko eza bakulu na eza ibeba bazomena masamba wana zoluka guerre ya la police na kuluna Mukonzamboka to éviter il fallait appeler ça ordre oyo de le débit. Batunios balinga bazwa garde ya kotambola comment tambisa comment kovanda na kasi ya baba na musala mais ya pesi ya moté lo yenge moko na kati ya Kinshasa à faire transport à faire terrasse ma boîte de nuit ya olobela kutu donc je vous dis bonne année pour ça Bakonzamboka to éviter ba ordre mobile bozo pesa ceux qui bovika ba se lamenter batu ba lobi ke côté aussi baté côté aussi baté ndi bozu pouvoir ya kotelema. Pourquoi pas de le départ Boloba qui a beau? Vous avez cette impression ni la ville à Kinshasa. Business de mythe au ignorant monté à faire Koulou dans les à Kinshasa. Écoutez si vous intéresse mon policier qui est comme Koulou. Vous les avez pas ça c'est bête, pas ma chèque et katam. En tout cas mon Mukonzamboka doit éviter au même abisso wapi. Chef de l'État, message les a vraiment dans le lieu déconfiné, il fallait déjà au loba na bato baba. Bato ba transport, bato nyonso, azala au chibiso nyonso en garde. Je chibiso mise en garde te. Ozo surprendre bato bakoti déjà na perwana ya déconfinement que non. On a ça comme il faut émettre ça te ozo tout temps, voire même na transport, esprit de vie, bon respecter te. Bato mususu ba vandi mususu ba telemi, otali koto ya embouteillage, otali koto ba terrasse bato baza enfermé. Donc embouteillage. Bonjour maman. Nkombo na onani? Comment on arrive à main, na musala ngana sala ya moto babenga nga go chef. Go siko nde bafongoli biso babar bakangi ba église pona yo omonyango eza mabete eza malamu. Bon, ko fongola ba, ko fongola l'église, tout ngana tout va normal dans le sens que ce peut natali bien. Pour
toza toi donne à travers l'économie na biso ya mboka toi danasi d'autant bafongoli baba bafongoli pe l'église ezana bato balera na église ezape na bato balera na baba bon ceux qui na koloba po bakanga kitobo ite malade ezali mais à chacun à se protéger pour maladie ezwaiti mais biso na kinto message na biso église ezali ambiance pe esenga fozala donc c'est-à-dire en bref nyonso fozala donc nyonso fozala sikoyo oyebi ke malade eza na mboka nayebi malade yali yango tolobi ke malade eza na ngoto si na bakati ya transport ya bakati na terrasse on ne sait pas siko bato ya église pe bazo déclarer soki bazongi église bango nde bokotiela bango misu que non bango bazala ba emet basokolaka maboko bazala ba détergent na ba cache-nez pour la terrasse bamoni kosali biloko wana te ntango bato bakomi koréclame nde botelemi comme gouvernement que non botala toyebi te bakonzi na biso ya mboka na baconseiller na biso bato baza nzinga ya chef de l'état bokoki kopesa conseil nini to bino moko bozopesa bayimboka conseil nini bozopesa biso eloko ya malonga te peuple congolais azodéclare tofingi mutu te tolobi na mutu te toza tout droit po toza bayimboka tozoloba la vérité ya mboka makambo yango nde ezokendeli biso moto oyebi insécurité totale na ndenge ezalaka kote ya bakolo bino sikoyo la police wana bopesi bango shida wana ekomi shida po tomonaki okutu na confinement ata moto alati cache-nez mais degré babandaki kobundisa tomoni bato mosusu bakufi bamama mosusu azemi bakufi moto mosusu akoko kolata cache-nez te moto mosusu alati na ye cache-nez mais la police alukeli toujours makambo bitumba ebimi bato bakufi na baconfinement pour la faire à cache-nez sikoyo badeconfine chef de l'état fala aloba na biso de le début alobi eloko te sikoyo tomoni après quelques jours ya déconfinement chef de l'état alingi aloba mpona makambo ya cache-nez baemetre bato barespecte yango te wana bolukaki ya bafare akulu na ezonga susu makasi toyebi te tozokende wapi na faire ya désordre ya déconfinement transport pasi bato bele na kati ya transport koto ya embouteillage na baterrasse lokola tozosala conférence or que bato bomela masanga bonne année bato bolalela ngo libanda pour ka badéconfiner la ville ya Kinshasa toyebi te peuple congolais biso moto lobaki ke président chef de l'état a déconfiné azolobani azomisa chef de l'état oke biso mawa a déconfiné ville ya Kinshasa mais dege tomemeli yango na bapapa na bamama na bajeune biso nyonso toyebana te donc terrasse ezotonda na niveau moko voire même ti bato bazolalela ngo libanda toyebi te tookeye wapi en tout cas vraiment peuple congolais totelemaka te na bazoba totelemaka te mpo tobenge biso na marche totelemaka te mpo babenge biso tokesala bo non eza mpona bien na biso moko basali biso plaisir badéconfine mais torespecte banorme lata cache-nez na yo zala 1 mètre vanda kote na yo moko masanga foka okemela na terrasse na ndako omela masanga te ambiance yango monika mpo badéconfine mais baoleleke mbongo eza te sikoyo bata présidence yango to bata gouvernement baoye badenike makambo toloba eza ya solo po biso moko toomela masanga en désordre ezolakisa kutu teke piake eza na RDC tozokoma wapi to tokei wapi tolingi konga ngo te biso mo tomilingi na biso te po dege tozotondela na terrasse elo mo te ezolakisa ke tokokufa piaka elo moko tozolakisa ke dollar emati elo mo ezolakisa ke moto azolia te na ndako na ye po degre bato bazomela masanga bato bazokomande ya kolia ya komela nyonso ya mpona nini badéconfine toyebi te tokoma wapi tokomi wapi mpe tokende wapi peuple congolais totelema mpona babétise te totelema mpona babien na biso totelema mpo tozala bien et non que totelema mpona buzoba mpo badéconfine yo vandi no na terrasse ozomela oke na okomi kosala baactivité na yo ya buzoba affaire kulu na ezongi badérangement inutile ezongi koto mpe bakonzi ya mboka bazolobeloko malonga te mpona RDC yango tokoma wapi en tout cas fidèle internaute nasepeli kopesa bino message oyo mpo bayimboka batunituni mwa mituna mwa mingi jugement comment bosali comment makambo ezokende comment nga nazalaki na impossibilité ya korépondre bino nakitaki na terrain mwa mituna etunami baaffaire ya église affaire ya déconfine badésordre yango ndenge ekendeli bon yango nayaki kopesa bino mwa message oyo toujours na chaîne Abisso Bogis Officiel TV. Un grand merci na Régie, un grand merci na Jean-Baptiste Lubani, mon boss dedans, un grand merci à Fernando Makengo, l'Angolais de luxe.
En tout cas, un grand merci à toi, un grand merci à toutes mes fans, à Rite Matadika, la belle noire, ma copine dedans. Un grand merci à ma chérie, Wale Lokabamo, ma grande sœur propre. Un grand merci encore à Nicole Ouvezo, la femme des projets depuis l'Afrique du Sud. Un grand merci à toutes mes fans. Continuez toujours de s'abonner. Abonnez-vous massivement. En tout cas, le message n'a bien vos remarques, vos conseils, vos sujets pour Namarabamoka et ça va vraiment bien. Un grand merci à tous les gens qui soutiennent de près et de loin. Un grand merci à vous. En tout cas, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine page autour de la carte. Toujours Namarabamoka, toujours la vérité, plus la politique. Je vous aime beaucoup.